mission to balonga Villa Nova panga. La mission mieux son alonga mutu te bana facilité au finga ba. En fait ba pardon. Tes réalité ba finga na komona. Oyo, o finga oyo adversaire oyo faluka mwasa oyo donc mutu to yebike. Ba me marqué partout ba présenter partout, c'était Patrick Beckham. Par là au niveau ebisa bisoni. Le baroli kolo kilote moza musala kenda ba sokole pa mama nani oyo. Ça vient de fier libabe ya sosola. Yé photo bimisa ye. Yé photo bimisa ye. Zaki genre lokwa like. Ngana mo tini kerembate. Ngasko na bana mo neti. Sona po ko sa lingi ngate to ndene. Ngamta boso na eminzem. Ngamta boso sali clip. Ko sa privilégier bonene. Na wa comprendre ce qu'on a souka. Mama lele wo tala magambo. Donc voilà, on a déjà identité. Moi so nzembo na ngai banda ki ya liboso. Moi manzembo to bimaka ni ngoso ya succès. Les preuves on est que na kirsis biso tout to ima banzembo. Nzembo ça la succès ti lelo. O zarati le numéro 1 nzembo nanga. Ngam de vous en parole. Na vitesse je to yaki ko déclarer mbongo. Bana to yaki bo futa biso te. Ba moko ba tout ba se révolter. Tant ba to bimi na chambre. Na ben ko CG pourquoi on ba ndengwana. Nga benga nga kuna likolo na ngomba. Ba bisanga ke boye na président tamzaka ba danser ba pesa ba mbongo ezaki en fait premier ezaki ndengo. Déjà il baton ezaki na tort. Non bo si tourner te bo déclarer mbongo. Dans to ezaki mal dirigé par mon chef. Président Kemikili à partir Angola. Biso to zongi kin bango batikali tant to zongi président abi déjà mamba light music et Koufi bo ça l'orchestre na bino comme nango Villa Nova. Oh le bakoza fi de chance ya. Oh le bakoza fi de chance. Mais pourquoi mi balle solinga baka mi belle baningano c'est quoi nos filles de chance tende ko sosola. Oh le bakayo nous a la plus belle fille Kirina Bino. Mais ce que vendeli maquillage je vois que 3 heures du temps c'est quoi nos cas normal de ko sosola. Oh le bakoza fille à ville. Oh le bakoli kolo kilote mozo musala que na ba sokole pa mama nani yo. C'est le fille libabe ya sosola. Yo biso hotel misiti. Wana ya oyeba ngape na oyeba. Ya alinga oyate. Oh, file alinga oyate. Alinga oyate. Ne ezaki ngape na yebiki no ba hotel misa ngape hotel misa ngaba to ya. Alinga oyate. Nazo ba na se bilete light musique ta Villa Nova. Loko limuto ko ba na terrain na me manga na terrain na ka to sola on bien. Baza ba frère on encadré qui hein. Olobi? Baza frère on encadré qui. Ba on nyonso. Wala Villa Nova. Esina kanga bwena bolingo yo. Ozayanga na benga kayo mayumeno ngadarsi. Nalela yo koleka tanga mokwe. Merci très chers téléspectateurs na plateau nanga na zanga mokote. En tout cas lelo biso tozo sala featuring na Dieu merci. En tout cas biso lelo confrère contre consort. En tout cas lelo to sali penda concept moro lelo to sepeli biso mibale. Bili to bota la biso bi waouh. Dieu oyo ndi na lubaka fete fa obija biso to sala kawana. S'il y a quelque chose à dire et à toquer faut obliger biso lelo to sala wa na concert na comme il vient de le dire. Grosse mouli. Très bien. De la presse et ça n'est pas un moment vous allez maman plateau moi on est sur degré na béni. Très bien. Et vous j'étais bien merci m'a dit dans le barateur faire obliger à biso lelo et vous allez sortie médiatique naie il y a beaucoup de gens qui vont dire aujourd'hui que akenda wapi azalarani akaja makambo ou bien asalarani wala nani acoustique visa match artiste musicien chanteur interprète et on peut dire aujourd'hui aussi parolier ancien du groupe comment Villa Nova l'autre le baki ba villageois ba ranesengo et puis na banana light music ayi na Villa Nova très bien asala 2 ans azalara chef parmi bateau yo ba wumela na uzana ngwende chef d'orchestre acoustique azala parmi wana na orchestre cher Maïso Fabro et sur le babona le zone na soleil wanga handicapé kuna très bien handicapé pas soleil wanga vous allez honorer et recevoir vous voyez déjà très bien habillé arrivé na ye bon mon là qui a poussé 10 ans match c'est difficile pour nous voyer en tout cas lelo penza to sangela pour mama mosusu ba auto na yango ba iba ba akenda wapi atika mama sala nini pour voyager na mosusu en tout cas à travers cette émission beaucoup découvrir tozanaye pour la musique azoconstruire la évoluer la musique en tout cas o ba iba papa
bazo évoluer en tout cas et puis à travers émission maman Joëlla Chabani bonjour acoustique bonjour Merci Madinga bonjour juste un mot na ba téléspectateurs au bazo tala biso à travers le monde entier Dizamach. Bon si je dirais quelque chose je dirais merci à tout le monde merci na batine sur ba moninga sous lelo ça fait beaucoup de temps plus de 3 ans et je suis très content d'être là parmi nous. Et un grand merci à l'équipe Nabiso Yassika, en commençant par le maître Junior Lembele. Très bien. C'est l'actuel qui nous dirige, qui nous coordonne. Très bien. Maître Junior Lembele, l'avocat qui a défendu Jida après avoir trahi Jésus. C'est Maître Junior Lembele. Très bien. En fait, lui, il a défendu Jésus. Okay. Non, Jida après avoir trahi Jésus. Okay. Et puis, mon coordonnateur Denis Pièce Rare. Merdi Moulumbu, Norton Mukoma, Enoch Lutula, Steve Nyombi, et puis notre directeur, il y a Moutazo qui peut nous scroller sur les réseaux sociaux, et Junior Lutula Olongo, je te salue aussi, Norton Mukoma qu'envoyé, Adonis à 2 pièces rares, Anthony Femme de loin, je vous salue, Mike Mandek, voilà. Merci beaucoup Dizamach acoustique, mais qu'un peu pour éclairer. Seigneur. Ok, merci beaucoup Dizamach Seigneur, mais qu'un peu pour éclaircir biso na internet tout ba kozwa temps ya kotala biso à travers le monde entier. Absence ya Seigneur Dizamach acoustique. Absence na yo, pourquoi absence na yo? C'était dit à quoi Dizamach? Et il a fallu pour moi na se retirer un tout petit peu. J'ai fait au moins plus de 2 ans. L'objectif c'était de préparer mon album. Parce que dans ma vision on a déjà ngam tang na yaki Villanova mutwa benga téléphone zaki mobe molondo peut-être c'est mobe qui m'avait appelé. Très bien. C'est-à-dire nga déjà ma vision ba masse na yaki dans la musique ezaki mobe. Très bien. Et Laetitia Lokwa. Très bien. Chimène Folo actuellement dans F Victime. Très bien. Chimène et ça bateau on a travaillé na bango nga ateng na inate. OK. Est-ce que on a ça la musique et la recherche. Donc cop na nga zaki wana. Na zaki na ba vision na nga mususu. La musique typique pour la musique c'est facile pour nous à comprendre. La musique n'a tout ça à la recherche on est moi un peu compliqué. Donc tant que moi benginga et tant et puis dans la vision quand je quittais le groupe mon objectif c'est d'aller faire ça à 1 million d'albums. Très bien. Qui n'a souci na ça album moi quoi. Très bien. Mais à la bibliothèque. Très bien. Et puis tant au monique la musique typique ça m'a permis un peu de me retirer dans les médias, tout. Très bien. Non, on a s'est retiré que moi pendant 2 ans et demi. Très bien. Donc, je savais dans un moment ni non, parce que il y a un moment de la vie où tu verras que tout est fini. Hein. Il y aura un moment de la vie, l'horizon te fera croire que tout est fini. Cela veut dire quoi? Il y a un moment où il y a vie na yo. Très bien. Au moment où rien ne marche. So mon cas na vie, on va donner la musique. So mon cas le simba sous thé. À ce moment-là, il faut arrêter. Il faut vendre la peine. Bino lo ba terme musu bino ba reculer pour mieux sauter ba reculer até. Ce do komia wa. Omoni libulu pour sauter on va zonga simate. Il faut observer libulu wana. So zongi sima ce que za mbalité. C'est-à-dire ceux qui ont meki sur monde qui ko sauter il faut contourner siko libulu. OK. Donc quelque sorte il y a un lobi que il y aura un moment dans ta vie qui est horizon mokili faire croire que n'y a ceci les simbi sauter. Nous sommes baïbanga makolo succès si là akenda wapi c'était important pour moi de se retirer pour travailler mon album. C'est mon tout dernier album de carrière. Très bien. Et la façon de communication et ça album nanga liboso pia souka carrière. Ah vous allez souffrir hein. Il y a liboso pia souka album à liboso pia. Après album au sala. Dans ma vision mususu net na musique typique boy album nanga liboso pia souka yango na o na salio. OK. Question nanga encore isa ba internet o ba kotala biso ba mekempe encore ko comprendre que Dizamach acoustique apparemment départ na yo ezalaki na volonté ya président na yo te. Je sais pas aux ala mieux placé pour nous éclaircir biso. On dirait de part no ezalaki na volonté na yo pour preuve o biso nyonso to mona rake chaque jour to lali to lamuki to mona kaka président na yo maestro Fabregas ndenga salara fierté azokumisa à tout moment Patrick Bekam Lady Maître. Côté on a meké un peu ko éclaircir biso. Eza pour Patrick Bekam président nae Fabregas maestro abimisa ki afuli pa ebisi siko vazi kende.
ezalaki mpona bongo to bino bobimai kaka na nsima mokongo olalola moto bitenga mpe nake na carrière nanga to ebutaki par président bitenga mpe na corde yo na fuli okende mpe okende osala ya yo chemin yo kozala kaka mieux placé mpona koéclairci bainternet oyo baotala biso à travers monde entier. Ok, déjà c'est que Alpha a aussi l'émission Zongserani dans la charge au sabon point. Déjà na ko répondre au boy. Villanova ezaka orchestre té. Très bien. Peut-être oui bah. Villanova ezaka orchestre té. Villanova ezaka bena royaume. OK. Villanova ezaka orchestre té. Mokile sama na liloba. OK? Na kati ya royaume bato ba bundaka plus pour un royaume. Hein? Ceux qui au tel bien. Ceux qui viennent gagner bagarre. Baroza ata 20 commandos, moi ba msusu. La plupart bato baza pemeni wana bazala pemeni na igwete. Bakina na bamboka msusu. Bango objectif nango ezala ka ba gagner ka royaume. Ba maintenir ngwende. Hein? Bato ba bagaraka. Pour babundela royaume. Ezala bongo. Na ba royaume nyonso. So Villanova eza royaume. Praise azal ndinga sala makam. So nazongi na Kirsis clip ya liboso ya Kirsis eza clip nanga pièce rare. Muta liboso yemba nzemu na studio, nzemu liboso ya studio basala ker nzemu nanga. Mais so tel temps to bimisi Kirsis. Ba bimisa nzemu nyonso yange bimate ba clip nango. Yo kuto yebi na ngelo ba msuste. Yebi ba bimisa clip nyonso ba nzemu bo bando sa ba succès. Tu sais pourquoi? C'est parce que ceux qui n'ont mis ça en premier, ben ça succès, ben tout est ticket dans Kirsis, c'est ça succès. Très bien. Les preuves en est que na Kirsis biso tout auto ima nzem de ça la succès tilelo. O zarati le numéro 1 nzem nanga. So na kosi ke na bar ke na boîte nzem nyonso eza na Kirsis. O tout ça succès. So nzem nanga mona pena mama lele o tilelo. J'ai passé à la télé une fois, quand on a longwa qui na lata nzambala mo noir. Ya noir. Na baga en pembe. Voilà l'ouvou. Obi? Ah ta bon. Attendez le bas intimidation. Même émission tout ça là non na kitambo tant on présenter na yo. Je peux parler non? Na ba le hotel na vanda calme boy. Il en a après. On va tout ba no finga ngana. Surtout ba masse belé. Na monde ka ba masse tango, ba sa pe ba spectacle mususu belon su balati be ka banzambala. OK. Ka ndenga banola ta bon. Elingo ba nini? En fait, on a un artiste, on a la vision. Ça dit artiste, il faut la mutumo, il faut créer un makam. On a dit tiens, on a dit bateau là. Je suis qui ici. Nous qu'on a besoin de l'autre côté. En fait, nous avons le longwa, place Nazalaki, n'a pas sa face sur le plan juste artistique. Très bien. Nous avons besoin d'intimidation. Et ça m'a qui c'était. Nga na zongeli ona na réponse na yo oyo répondre kinga ke eza na bato mususu maestro atie boye yo kende poso yebi nzela. Ils en abattent mususu oyo ma yeso il faut mema akende présenter par là aux olobana parce que eza le seul s'il vous plaît eza le seul artiste musicien oyo biso to yebi na yebi te soki yo contredire nga à travers monde entier bat muto to yebi ke ba memake partout ba présenter partout c'était Patrick Beckham par là au niveau yebisa biso nyen na kutu dessus et puis na ba regret. Moi je parlais, réponse dans la question. Il y a Villanova, Mobimba en général. On a zone na Kirsis. Pourquoi? Et puis, on professeur de ça l'émission. Au retour on a ba question ba Gianni Pacha, ya ba Shikito. Ya ba moi la mission tout ba longwa na ba orchestre ba leader mususu. En tout cas na peso tout nanga. Sauf mission tout longa Villanova na pour ça autour na ba question na ba honte. Pourquoi? Oui pour nini? Parce que na lingi na ngai te bango ba finga ba na facilité ya finga baninga ba mission to ba longwa Villanova pa nga ba mission nyonso na longwa mutu te ba na facilité ya finga ba en fait ba pardon te eza réalité ba finga na komona oyo o finga oyo adversaire oyo faluka mwasa oyo donc c'est toi ba miki ba peut-être biso ça lelo boye eza sens te tant na zo ba ke maestro ba bat na yebi na lo ngana zo ngi Villanova mobimba. Parce que ngane na ki chef quand on ça Kirsis c'est moi le chef pas bien président farina sala boy président sala boy à comprendre parce que maintenant taille sangabi ndeni yé photo bimisa yé
Yé photo bimisa yé. Ezaki genre le quoi liké. Ngana omona tini kelembate. Ezaki yé mutaye ba plan nyoso abi yé photo salebo. Ngasko na bana mwana eti. Sona po ko sa lingi ngate tondene. Ngamta boso na eminzem. Ngamta boso sali clip. Ko sa publier bonene. Na wa comprendre ngasko na suka. Na comprendre ki na suka. Boso ko sala baninga makamu na Angola. Ngasi ça pardon. Na comprendre ngo na suka ki ah non. Ko sa comprendre que soki ngande na bandi tokopola. Akusi diza match na sepato ya mingi na akusi. Na otolo bana sommaire nga awa ki akusi koza chef d'orchestre oyo umeli na light music et ville na noko sala 2 ans attaque chef d'orchestre. Ça a plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Attaque chef d'orchestre. Oza pe mutu oyo kombo na yo etangama trop na batu oyo baluka même au chiter ya batu sur na monde musical l'orchestre na bino. Là tu es conscient aujourd'hui de dire que il y a des gens au lelo balelaka na kombo na monde musical, collègues nous bozala ba na light music. Te na ebite. So tangela kombo, so ba no tanga ba kombo. Na no peso ba peut-être ba précision. Na en tout cas na ebite ke mutalela. Akusi pour obete la biso histoire à mukie. Oui, c'est pas ça na Angola avant de part il y a Ibrator. Première de part na bango. À l'époque là, on avait vu la nouvelle light music. Déjà Ibrator azaki na tort. Na tort na katia. Azaki déjà na tort parce qu'il est avec chef, il est avec chef d'orchestre. Ceux qui ba musicien bandé ko déclarer quelque chose. Alors déjà René Liboso organisé ka ezaka na 22h. Bureau monté ça là déjà 22h il a tort. OK? Et puis makamna so boyo kawana donc de kofunda do biso ba musicien de tozaka na tort. Parce que voyage on a tokina na Angola maestro aboya alinga ngote. Là tokinda boye to komi jour to beta concert maestro moni que marketing azaki bien te yemo azo mbongo na cha mbongo na. To pousse à concert en Atlantique. To kende lukapa to bano ke lukapa na ba refoulé batu. Pour maestro ya boya on a kin. À l'époque yenda zaki chef d'orchestre zaki na tort. Voilà, c'était comme ça. Maintenant so batu baloba wana baloba za malukuta. Ngai yoka baloba za. Na bana mam te makama c'est important te nga mutu boyo kana za lukuta. Aso ne je débat makama mutu boyo kana za lukuta biso nde ba mise to aki na tort. Eza raison mona wana ni fila zonga kin. Po ye bazaki bazaki taboche dada ibra. Filé. Ezaki bongo. Non bo si tourner te bo déclarer mbonde. Donc to zaki mal dirigé par mon chef. Ngala bimaki ateza late tant to zonga na moni je crois que taboche to mutu moko ya yebete bana luka nini na bando bete la biso lisolo écrit ya Ibra non ba lobi que presse azo tambusa ba danseuse et pas ba prêtre ba pesa ba mbongo ba pesa biso mbongo te photo ki to ke déclarer mbongo OK tant to longo to ke na ngana na chambre mo ngai Gisclair Materazi na CG Yves Score René Samba na chambre na biso wana. Non, c'est tout le photo sola. To continue sur ça. Muto like de Materazi. Muto le belo kwa zate. Kwa le mususu. Ngam de besoin de parole. Na vitesse CG to yaki ko déclarer mbongo. Bana to yaki bo futa biso te. Yo to ko déclarer salaire. Tant nga lobi ndengwana. Ba moko ba tout ba se révolter. So tant lobi ndengwana silisi après tant ba to bibi na chambre. Na ben ko CG pourquoi lobi ndengwana? Nga benga nga kuna likolo na ngomba ba bisinga ke boye na presse atamuzaka ba danser ba pesa ba mbongo ezaki en fait premier ezaki ndengwana apolo bien na tongo ndege ayo ko mabongo siko ikiri wana tout ba kozanga te mutu ma kuto esanga na grand frère no Ibrator bana so kutu ba kutu ya mona wale ka na beta kutu moni za la action na siko na kita ya na yo pena na âge Ibra on a vu na iyo za la action na seki on se connaît téléphone na bisi mnasi matera na che na benga bango on se connaît ba bana na bien bana ba sakana tana ko tikisa wa musique na ba bongo na benga ba na bi tabana ba sakana na ba bana bongo tabana ngana yo kresi na bango ba se sande tibashi muto linga na yemba zati muto linga na bina zati kina bango na nyoso na ba bongo muto linga na yemba azati muto linga na bina zati basi na bajia oyo bango mo zé wa trahison. Donc en fait na bana rébellion net izaki na mona on tizaka début ya Villa Nova banda wana net na mutuna nga net parce que na épargne pena bato ebele à partir lukapa presa kemikili à partir Angola biso to zongi kin bango batikali tant to zongi presa ya bi déjà
Mamba light music et Koufi, bon ça l'orchestre na bino comme nango Villanova. Na mona net nazaka révolutionnaire à l'époque. Donc acoustique nini ça la yoza na relation ya bien te na ba collègue au travail na bango placement pour tout monde na mutu te. Baza ba frère on a encadré qui hein. Olobi? Baza frère on a encadré qui. Bango nyonso. Voilà Villanova. Villanova na encadré bango nyonso. Apparemment c'est moi qui est mauvais. Puisque moi je suis mauvais na s'abstenir nanga na bien na mabe ya bango na obetete. Et puis quand makolo ba yiba banene. Et soit quand les gens disent aujourd'hui que ba yiba makolo asila kitoko asila taru répétition na ye et même à pied programme on a minute à longue place wana ba bazala raté ça te choque aussi hein. Non même pas parce que na vanda pena be na mona jeune garçon ana 40 ans té abimisi album matanzembo moko to yebi na sonte na yo nanga na yeto na Kishasa abase bele wana ya light music ou ya Villanova nazo ba na bele ta light music ta ya Villanova loko luto ko ba na terrain mais manga na terrain na kato sola on a bien na bibo na kika light music na biso na Villanova na biso bien merci même on benga ya polémique fait la guerre au ça musicien mon va longa Villanova au tché de guerre en fait na organique nani sur tous les plans au lobby sur tous les plans comme exemple les problèmes de la vie nanga ezaki d'abord il y a gagné vie puisque j'ai gagné ma vie et la vie de mes enfants je suis très à l'aise ce qui reste il y a une différence entre gagner sa vie et gagner les matériels. Ok et c'est important aussi. Tu peux gagner le matériel mais tu ne peux pas gagner ta vie. Ok tu peux gagner ta vie si tu gagnes les gens qui gagnent leur vie. Et comme à un moment, tu as la très silencieux. Pour le matériel, c'est rien du tout. Très bien. Si on a un bon monté, je viens chez toi, tu peux me donner, non? Très bien. Mais tu peux avoir l'argent si tu ne peux pas gagner ta vie, c'est bizarre. Tu sais gagner sa vie? C'est de pratiquer l'amour inconditionnel. Et moi, qui parate, qui parate parce que, ma fille n'a pas tout trop, bah, soit on a entre, bah, on a. Très bien. On comprend, hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, si tu es guerre, bon, organique. Na, on a cousu, il y a le boy. Parce qu'on a 1 million de fois qui wana. Tant on dit que ça la passe non. Nga na faki tana nga ya ko se retirer dans les médias parce que j'ai préparé cet album. Si on a besoin de cet album on comprend tout nga et c'est pourquoi titre ngo za boy. On na répétant au sous qui donc on va na concert le 31 août occasion de Paris. Osongi kuna toyebi déjà ça calme. Soki kolo permettre na zala. Na bité que na zala kuna. So ezaki na zala nde et permettre qu'il na revoir est-ce que au soir na Kenya na mbonda au soir Kenya bien Kenya je n'ai pas fait ils ont année passée non année ils ont en mars to vandi benga Kenya je n'ai na presse to so ma comment pour singa bien chef il y avait un chef tikanga alors téléphone benga mutu mobo to nga benga fakina ke 6 ba album na nga fakina ke 6 en États-Unis ta pesa ngai nini la presse ngam na ese ke na prêter je suis devant caméra maestro Fabregas hein asangai tu vas aux États-Unis seul tu na Kenya tu na Gina peme ngane na kenda te c'est que presse je suis pas encore prêt non c'est 10 tana 6 na o na zana nini asangabi yo nde tuzakanaki yo nde tuzakandoki aso vérité comment tu poto hein dans un passeport nanga hein à pas mon occasion de parler que pas presse il faut na qu'il Europe n'est pas ça là-bas donc on non bimisa ni 100 francs ni habillé na zelo na ça tellement que ba transport en longela on a kuta na peut-être ba démarche yango na foot na ça est là OK ce qui est que mon occasion de Paris je serai là c'est ça en fait n'a rien à me faire et puis ce qui est dans ça mon tout au hasard la Villanova de préférence ba yate kwani il y aura des chaos ce qui est dans l'occasion de Paris hein non mais ça bien que ça va inviter on va inviter tout au moins nous doit aller on la Villanova ça l'orchestre mutu nyonso so inga dans l'occasion de Paris ba yate ba kima menace on a joué banana clair en fait mobile lo ba yeba ça bo na succès na nini ezate na sila succès na ebité oki ko yebisa biso ba internet ba un peu ko comprendre producteur ya album na yo eza nani première question et puis deuxième question nanga eza album na yo titre nango eza nini producteur boye ba pe ka producteur mais ce qui est vrai j'ai travaillé mon album c'est nga moko
Ok. Nasali ba studio Mamunyeso, je le fais seul. Ngamone na producteur d'album na ngamoko. Ok. Nasali Mamunyeso na osala ba clip musu pe nasali na osala. Ok. Déjà et puis ils ont plus de 2 ans. Mais jusque là titre et album là titre album ezali penda. Ça dit pour bon on photo communiquer bino titre pendant 3 ou 4 mois. Titre album eza. Ok. Quand bon on c'est sûr que bokamo. Eza ka volume mais to bisa première partie na deuxième partie. Ok. Est-ce que Toyembeli bana les enfants. J'ai chanté aussi pour ma vie. Ok. Les éducateurs. Et j'ai chanté aussi pour ma vie. Très bien. Pour ma vie là, j'ai expliqué pourquoi Gros Okimanga c'était Zaki Yote. Très bien. Zaki parce que a communiqué à ma bessiranga. Très bien. Zaki n'a innocent. Très bien. Mais les gens doivent comment comprendre que Zaki n'a pas gâté. Très bien. Parce que tellement naïba qu'il n'a innocent. Non, les cas jamais se défendre. Très bien. Mais bateau bon mon ba malam. Très bien. Les gens doivent comment comprendre que ba malam te. Comme on Zaki ba bazoka lipa. Très bien. Après ba kende. Ce qu'on a ba esko lipa. Na ba boulangerie côté zala. Très bien. Ata ozu lipa. Parce qu'on a dit ndeni bazoka ba farine, ba salak. Très bien. Donc c'était comme ça. Villanova, le 31 août, Casino de Paris, na Fabro, au guide suprême. La génération naïe, au Abimisi, Bapoulin, et Belé, les lobos, ça fait la musique congolaise. Patrick Beckham, le 12 août. Septembre. Ouais. Oui, le 12 septembre. Ouais. Ok. L'aide du maître, Patrick Beckham, moi, au travail naïe. Dans la chef naïe, no tchouba. Et là, on y a la carrière artistique, il y a des albums où il y a des choses qui s'attendaient à monter salami. Na carrière artistique en dehors il y a Villanova. 12 à match à travailler yemoko na kati ya ba tous les sons wana. Non, je travaille. Non, quelques s'il vous plaît, on a quelques personnes oyo ont invité qui va participer na kati ya ba son na oyo. Travailler na ba Eldi Miada, la dévoreuse. Eldi Miada chanteuse na kati orchestre nanga. Très bien. La dévoreuse. J'ai dit non invité na répétition oyo kai. On travaille na Grâce Lumière. Très bien. Azana kati. On travaille dans chanteur sur mot neige. Baza. On travaille dans directeur artistique il y a musique dans la studio. L'ingénieur Aristote Moupierre le master. À part Wana et déjà un album dans ils ont les sous déjà dans le album pour qui présenter ils ont déjà un péché. À part Wana ils ont 2-3 surprises moi. En dehors il y a 2-3 surprises Wana. Est-ce que vous invitez quelques artistes et les bandes de accompagner en dehors? Il y a des relations là-bas. Nigeria, Sénégal. Bon. On préfère Pelayo Moussa Mobile. Sénégal, Nigeria. Bon. Non, toi on préfère. Il y a les bandes. Non, il y a les bandes à dans artistes. En dehors, il y a orchestre. Ah, on a pas besoin de les bandes. Non, non. Na libanda orchestre na ngai si faki na yemba na mutu fona yemba na mutu ndeti nga fona yemba na chanteur. OK. Pour nga chanteur eza omba. Si fona yemba na omba. OK, omba lipasa. Si fona yemba na yemba si fona yemba na omba so na battle. Très bien. Mais na gagner. OK. Merci beaucoup pour la question eza ya biso ba réponse eza ya yo na kati ya album ndongo utolo yembi plus kaka na ba artistes et musiciens na yo eza ba œuvre personnelle ou quelques personnes aussi ba parolier aussi ba intervenir sur 100% 90% eza ba ngamo na komi. Très bien. Sur 100% 90% ngamo na komi. Très bien. Parce que na yebi ba nzembo oyo ba nzembo na kati ba komeli ngai je profite pour saluer mon boss To Chamvumbi le boursier papa je vous salue Antimo. Très bien. Antimo le professeur Antimo a commis nganze moko. Très bien. Masa nanga mo en fait a composé té. Très bien. A selinga ba texte. Ya tout temps ba chic. Landry balabala ya seli ba texte. Et puis petit nanga mo boya za na matete na bosani kombo na e pas comment moko donc moi 3 personnes. Très bien. Bon masa na commis ba texte et tout ngamo na composé. Très bien. Antimo azui pena idée Antimo ndete carbone to ça na pièce à kotaka partie mo boye. Il y a eu première partie, il y a deuxième partie. Et puis, petit nabi sur la matete, il n'est pas commis. Et puis, sensei, petit nabi a commis penser mon moko. Non, il n'est pas commis, il n'est pas commis moko. Le reste, on a commis. Voilà, Dieu merci.
na ba téléspectateurs au bord la biso à travers le monde entier to souffler un peu to yokayo nzemo ya kala oyo lobi ya pembeni ya maestro zo yeba lisusu te bato to ba hôtel biso ba kozala toujours te na ibongo te yo kosama na bose ba vocal nzemo na ngala bose na ngote déjà nga na zoka maputa na motema brukosola lisanonga lisusu David iki moko ya makila ngungi ya merita pende more bongo boyanga wanezaliwa ata kutu moto oka chanter tikokola kitoko ngai mama na ngai akokokola ngai bongo te mama lele wo tala makambo voilà wana eza identité mais tona nze moko wana eza to bien autoroute yambi wana bana nga basi mibale ya mabe makasi l'autoroute garde ces bandes na yoko dérouter tes voisines eza jeune fille wala mwa mukie sko mobali ne serre moi à quartier vous serre à quartier sko azoya n'était pas John sko pour manquer c'est on a respect asika ya garder bande na mobali azaya ngawa oza ya mukolo pardon chase so là sko moi mukie mtalo bon l'autoroute garde ces bandes na yoko dérouter te ya ko toucher nga te pe ko chrétien nga te pardon respecter ba respecter yo ngi ba ko tega yo mokolo moko lelie respecter ba nde muto ibanda album olinga ya mwindu bango tubalandi olinga ya pembe bango tubalobi soki na bimi na chéri na nga na quartier na memi ngambo na la vie créaka oyo yo kolula ya bato pasie na bima na nzela nini kotambola se batama me bor na nga moko leta bien ke bapara bandima dot na ngai nzunga libala ma famille kolema sika koloba te napesa matabi séjour à libala kamwisa bokilo c'est de la merde. Mais vous allez souffrir. La chanson promotionnelle. Non, mais vous allez souffrir. Non, si pourtant ils t'ont envoyé ça qu'il y a qui m'a. Et puis non, on a vendu boy. On doit faire l'émission boy. On a ma phase que Johnny Pacha. Très bien. Il y a Chiquito. Très bien. Il y a bateau ballon et Tony Gatou zo ballon F victime. Très bien. Ma phase que là-bas. Très bien. Ce matin l'émission va baser le ballon batté. C'est là pardon. Il y aura été. Parce qu'on a un bateau tout le monde en orchestre. Ma femme a son bateau dans un finger. On a un bateau. On a compris. Acoustique, 10 match, chanson promotionnelle, c'est pour quand? Moi, je ne vais pas annoncer. On a changé l'équipe. L'équipe que nous avons changé, tout le monde n'a pas dit boy. C'est pas moi, c'est eux. Yo, on a regardé moi, c'est toi, nous sommes risque. Risque moto yo lingaka kokange na mobali moto atelemisi cortège afachi bobo ngunza obagarde korbako ke tunaye olingi miniko yepako ke profite alobaka zoyoka nzala plafond kasi na bolingo nga na kotuna te wana te obunda mbala moko bele souffrir ela nzemo na yembeli na reyembeli David Lutete Gaucho. Puissance en dehors, nous sommes encore. Oyembele pe déjà na qu'est-ce rare oleli sakanga mingi te mama lelo tu est-ce qu'on arrive on va causer fille de chance on va causer fille de chance je te salue là Gaucho on va causer fille de chance on va causer fille de chance mais pourquoi mi balle solinga baka mi balle baningano c'est quoi nos filles de chance tende ko sosola on le baka yo nous la plus belle fille Kirina Bino mais ce qu'on vend de maquillage je vois que 3 heures dit temps c'est quoi nos cas normal de ko sosola on le baka za fille à ville on le baka li kolo kilote mozo musala que na ba sokole pa maman nanyo yo c'est le fille libabe ya sosola lukelo nzambe ngana comme ya David Lutete Gaucho bébé tout nanga na ya bisa non c'est de la merde. Moi parti maïsa indi non pose non mais pose oyemba bino toujours oyemba bomona oyemba filmer yanze moto oyemba ngo ya pas une autre esina kanga bwena bolingo ozayanga na benga kayo mayumeno nalela yo koleka tanga moko Darcy Mbaki soki oza king seke nazali la queen o Darcy
bébé pona yo ngana kokufa wa chéri pona yo ngana kokachwa wane nzembo so ebandi ezalaka mabe c'est toi ma tukutu ya pai notre eza o tenga yebika Darcy Mbaki, je te salue, je sais que tu me suis ici bato en ligne Darcy Jogo Mboka esina kanga bwena bolingo yo ozayanga na bengaka yo mayumeno nga Darcy nalela yo koleka tanga moko soki naza king seke yo ozali la queen o. Ok, merci beaucoup. En tout cas, bravo l'artiste et merci beaucoup. En dehors, il y a Darcy. En dehors aussi. Ah, ça va, Libanga na Boaki, ça nous été. Na kati ya ma déjà Gaucho, David Boutete. En dehors, il y a David Mbeli le quoi bande. To Chanvumbi le boursier. Maître Spedi Maonda, boma ex tika père parler. So batwana no so Mbeli, basomi ba. Ofele na Mbeli on fele. Cherche comprendre. On Mbeli on fele. Ba bimis pena mo ba pesa. Pe ba pesite. Ah bango to Mbeli no bango fele. Za ba malboso. Nga mona sali mamna nia so fele. Mukolo mutu mo afuta mbongo bomona ka futi mbongo po mona fo promotion. Et promotion ngolo mususu. Na disa match. Eza que problème nini? En fait bon non mona ngande te na media. Mais obino boyeba ki ona sko na 1 million de fois que obino boyeba yon. Son dos sont na media boye au fond li porte. Non, mutu to na porte ça l'émission parce que j'ai fini mon album na boya ko na distraction. Na boya ki parce que j'ai travaillé. Album na ngana eza bibliothèque. Moni, eza sko bongo. Après album on a odaye. Koba na ngai n'article bango nini c'est que faut bano nde na kufa boye il faut que ba lui un album na ngai za kola papa rebi a misi abisa album te banzem na ele saka c'est pour ça ko bon c'est yema banzem le roi rebi a misi ba fait des sociétés za libi ele saketi yon habite toi na première partie toi deuxième partie de l'album déjà na acoustique et déjà ba tembe na tomeki po yemba na français mwandam kama trop na pembeni ya guide maestro akusi baninga na comme mabiso no ngome mabiso te ke roi pasteur non akusi to lobela artiste ozana ça fait combien de temps ozana monde musical oui bata nga bana musique c'est moi muke voilà monde musical nga za moi muke plus de 20 ans et que ça fait plus de 30 ans pour le moi muke est-ce qu'on aurait bandé non la maman muke ça na quoi répondre l'aide je t'appelle l'aide du maître et ça problème té famille na yo lelo o ça rundenge ni ntango mona bato banana ba carrière oyiboye ma puisque bango no tolo ba wa uzana nga tolo ba bongo obi oleki bango na nyoso tu as pris tout na banda ki wa ozo sabe leki bango nyoso olobaki araba te na beti lisolo alwana mamna loba na Angola endo bosale ta bano yo na leki bango kasi za réponse na pesa na loi na luka pati mais ti le bongo te ezaki bongo non lelo za bongo te hein lelo za bongo te na sangisi kasi nyoso na bato balongwa na banai na ba villa na batanga na bibo lokola ngana na retard yo mtu za posa polémique ngazo ngso polémique tant que na génération na biso hein artiste o azo ba musicien mais ba on a poto ameba ba musicien tanga 5 otangi artiste wana amema 5 musiciens na pour 5 coups na 3 ba musicien tanga 3 so tanga moko to kate musicien Patrick Beckham Lady Met nga ko to mama vie na tanga lobi so tanga artiste pardon nga biso tanga artiste tangi amema mutu te amema musicien tel tanga 5 chef de répétition na orchestre amema na musicien ni mususu ngai na lingi mama villa nova te nga mama na lingi hote lelo pena to zui oza ta mutu mo to tanga amema 5 personnes mais pourquoi bolingo ko tsanga na makambo wana lelo to zui akusi liza match to telimse na victoire zala vraiment fana biso to zui igbi na filet to tie na victoire bat boya pana mukolo ngonde sosko bengi na to question sosko bengi sosko neti so bo tchako neti compétition biso bo telimisi wana ya oyeba ngape na oyeba ya alinga oyate file alinga oyate alinga oyate ne ezaki ngape na yebiki no ba otemisa yenga pe otemisa ngaba to alinga oyate problème te mais c'est ig te salé non seulement file te bazuka ye na Patrick Beckham batie bango na victoire muto alinga oyate oh nazo bisa bazui yale batie bino mbale na victoire Jo asila succès yeah Jo ba iba makolo ngo ezongi nango je sais que je vais vous faire souffrir dans pas longtemps makaming te les talents seuls ne suffit pas talents pas mba ezo suffire te c'était important pour moi ya ozonga si moment mukie observant le temps
J'ai accepté d'abord de porter la couronne de l'humiliation parce que je sais que avant de porter la couronne de la gloire, il faut d'abord accepter de porter la couronne de l'humiliation. Car l'humiliation, c'est l'engrais chimique de la gloire. Je suis El Blade et acoustique, le Seigneur. T'inquiète. Deux personnes papa la musique. Biso to longwa muta défendre la vie na no vazate. Pour sa fierté la musique ya papa. Pour respecter la père, sa fierté né. Neti nani pour respecter. Ah so respecter père. Nani. Nga yo tuninga na otanga te. Na biso ko déjà makamuna biso na otanga bakuma mission na biso te na bonanga. Ba ma finga ba pam bazana ba créer ba page na bango mo boza wana ndeto sa bo mona ba live ba signaler live. Au moins on sait mission ba finga ngana linga ngati. Bango pena batutu balongwa Villa Nova donc na masona bona ya malamu na mabe na obetaka jamais. O répéter wapi? Mais yo le rôle za mo batembe, hein? Yo luka producteur. OK. Nous on a succès tête. Na tuna défi. Luka producteur na yo. Très bien. Tona vacances. Tchai ya beta ya beto fele. C'est que faut luka kermesse mo. Nga ya na lobby. Tchai ya beto fele. Kuna cha ye ya beto ne fele. Nga kuna cha ya mbongo. Ke yondo fele. Nga na cha banzembo te. Ya na lobby nga na banzembo. Sengi défi. Yo ko na posa ya makana yo. Zo mission yo moni ke yende. Et ba génération na biso. OK. Tchai na kermesse mo bo place mo bo ya beta. Kuna cha to fele. Koto cha biso to cha la. O regretter. Mon acoustique e ba wana. Na sko 1 minute de fake wana. Acoustique trop sur outi ko simba nini puis. Na outi ko simba le côté sko bino na saki 300 na mona na tête on a yebo. Faut na sabino sko. OK d'accord. Sko to bunda kasi. Ah OK. To bagarre siko. Là tu es prêt. Ani bino mo mona neti. En fait muta lali bino mo lo muta dai. Bon muta mabe. Ah on te finge tay na ngati. Bon en fait yo au fin rise en internet, na réseaux sociaux. Alors il faut déjà au pousse na tête au pousse fin en net. Acoustique. Acoustique à répéter wapi. Nous sommes à Bandal chaque jeudi à partir de 16h. Bandal Sinkin, référence à Hôtel Empreinte. Avenue Madouda A21. Nous sommes là chez Maga, espace chez Maga. Avenue Madouda A21, Hôtel Empreinte, côté Avenue A21 chaque jeudi à partir de 16h. De 16h à 22h. Les aigles de l'acoustique, on nous appelle les Israéliens. Israéliens, oh Israël qu'on a. Israël c'est Isis, Ra et El, le fils du soleil. Donc le fils du roi Isis c'est la. Donc voilà. Nous avons des gens, l'œil du maître, fils aîné, tout. Il n'y a pas mal, surtout bien au moins. Comme nous avons pas. La acoustique des match. Point barre. OK. Oui, où t'es pas soleil. Acoustique des match. Point barre. OK. Yo yebite ngam na yebisa bino ti. Ngam na yebisa bino. Je promte. Et on est sur où t'es pas na yebita pesa commander, faut déranger. Okasa na biso. Kombo na biboye ngai mutu ne na yebisa bino ke mutu apesa nga kombo na ezaka ye. Ezaka mutu. Ezaka vina biso give ambon. Ezaka ko la mutu na mutu. Ex président na. Yoka. Ezaka ko la mutu na mutu. Oko ede biso ex président na. Ata président za XT. Ozala sou kuna. Kasa président. Ana ba musicien futakati. Bino na musique lo ba bofuta. Te ngala za imbécile te. Ah papa. Give ambon na mukolo bongwana na bana. Ah président futakati. Ah le président nga. Ex en bocha ex en ndende. Ozala sou. Kasa présidente. Ata présidente. Oh. Voilà, nous sommes arrivés précisément à la fin, mais je voudrais que les gens puissent comprendre aujourd'hui. Je suis là avec Acoustique Lisa Match, où on est dans le interprète. Pourquoi dans le bar interprète? Faut-il l'élo carrière solo naïe, n'a pas fait son zim ou vraiment y a béti na studio. Ah, on peut pas Dubaï té. On monte ma bien. On est dans l'album. Merci beaucoup. N'a aussi sa question. Ah, OK, si c'est. Acoustique succès zate. Mutu kabi zate. Musique est tamla na nyoso ABC wenye tikela biso. Acoustique ba chera bien bazate. Tu rappelles moi ça bien te pembe na yoko yemba yende baninga no musuba koma. Poto kutu batenda no kenda te bando banda musique. Okenda Angola to suka wana zaka Angola Kinshasa. Mokimwa Côte d'Ivoire na to so okenda na top wana. Acoustique o vanda na lupango oyo place to ça l'émission. Il y a des gens qui disent aujourd'hui ba petite émission il y a ba collègue non, il y a déjà au musique et les saraba on le bomba les sa musique. Ça album, ça ba concert, Acoustique o vanda na lupango. Qui est derrière? Ce qui est important, moi je suis un artiste. Quand je dis artiste, je suis vraiment un artiste. Je salue Francine Miko comme un double. Namondo le bac on a dit que na fille mon côté ba rapembe na. Moi si, j'ai choqué ouais. Non, en fait namondo ti côté moi si a bien boyé barayer. On a lobby, na qu'est-ce qu'on me ma passe tant lobby ndengwana.
Dieu merci. Yo connais ça. Dieu merci. Na si ça na économie monétaire. OK? J'ai diplôme de licence na William Boot. Na licence en économie monétaire. Ça m'a rôle baté. Ce que masse na tout ceinture na nga. Na banana na médecine na belle campus. Ba masse na lelo na mboka au Congo ba ministre baza. Na otango te ministre nini. Et là ba DG entreprise, na otango ba fille ba garçon te. Dans ceinture na nga. OK? Na oza des filles à bien te pembe na. Na pesi mbote na te mos na ngate na pesi na mbote na ba sœur, oui na pesi ba sœur. Mère double Francine Mikoko, je te salue. Mère double Francine Mikoko, la maman de Franly, Kendra Winner, je te salue. Grâce Lambi, maman Kendo Junior, je te salue. Soya Nzembele, je te salue. Ma fille Davina Pelo, je te salue. Narcodis Moukania. Moukania, mère, je te salue. Qui encore? Cassandra Christelle, je te salue. Na pesi ba na ngana ba fille na ngani on son na pesi ba ngombo. Na la so ba fille ba na mbongo te baza juste ba responsable. Et bon. Bon, moi sinon non sur le PM. Ne na bino to ba premier ministre bi. Premier ministre bi mananyo. Le bon, ce que comme on est ministre, bo découvrir que ça la capé ministre nini. Bino bo ba te ka banda o sa da na gouvernement kala. Ministre liboso ya mboka. Oui, mazara déjà. T'inquiète pas. Ngala zapena na zapena. Nga zapenda ona za. Ngala mukonto nga muyaka. Nga muyaka nga mutabandu. Ndeni lufulu. Kitoko wana quartier na bota mbanzale mbalivulu ki afu malolo na pesi ba mbote. Alpha. Père double F mav na pesi mbote. Sandostum. Noël Matanda, non, en tout cas, mot de la fin, na yo na ba mot de la fin, na ba téléspectateurs, je vous aime tous de l'amour inconditionnel. Très bien. Phrase nautique, il y aura un moment dans ta vie où l'horizon te fera croire que tout est fini. Très bien. Na répété phrase. Il y aura un moment dans ta vie où l'horizon te fera croire que tout est fini. En ce moment-là, ne force plus rien. Et comme on a moment où il y a vie, et là, au moment où tu marché. Si on peut marcher sous tes forcer l'autre, arrête-toi. Vous avez mis sous ta licolo, comptez le nombre d'étoiles. Tu vas comprendre tes instants futurs à une seule condition de travailler. Et puis de pratiquer l'amour inconditionnel. Le retour de El Blade, le Seigneur. Je vais vous faire souffrir. Le mois d'août là, je vais vous faire souffrir avec des chansons. Je vais vous faire souffrir comme pas possible. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Yaouli Moucheni, Code Mondial. Merci beaucoup à mon agence privée Désolé à London. Ah, avec Désolé, peut-être au moins Désolé à mon Francis Beleroy. Voilà. Désolé. Francis Beleroy, très bien. Mon agence privée, merci aussi à Jazz Kavoulo, Papa Zahir. Merci beaucoup à Debruno Kabango, Babi Motomoko bien, Papa Social, tout ça, la cacandine, qui beauté plus l'argent est égal à quelque chose de bien. Merci à Dayan Moulaja, Davincia Moulaja, Gédéon Kafou Diko Mwandangoma. Merci à la famille Kaimbe, pourquoi pas à ma maman chérie. Ma maman Maringa Duka Kandenge na lobaka siti solol on te solol mais siti solol pas on te solol pas. Merci. Merci beaucoup Nena Dobara, nous sommes arrivés. Je dit merci à bienvenue Bouissou de Suzanne, hier en Suisse wana à Clarisse Matombe sa moko de États-Unis d'Amérique, moi ça me met avocat Yannick qui dit et merci Arlette Magema, espoir de la jeunesse depuis Paris, à Dinamo Kabemba la belle femme ex la Lyon depuis Paris, président la Vitry. À Poupette la française et à Fallon Chirlène et Longa à Pellecote, à Patricia Castanet la française. Babiso tourne à Bordeaux, biso nous sommes représentants à Congolaise tout à Bordeaux ana à dégâts Schengen. Et pourquoi pas Odile Manzaka moi Sinzambe de ces pays, nabi ba te belé to ba la biso le Élysée beaucoup ta Kotingama, ne pas frère babi na Afrique du Sud total ni Deborah Wakasongo. Puis aussi ah merci Deborah Wakasongo. Ya na Dieu merci Mbadinga. Merci na akusiri diza match na yebi ki batu ba mona kala 100% start ozongi na opena to sur la mambo mais on ngami na répétition na mona ba poulain na yo no to lo ba ba poulain te ba collègue à travail ba poulain ngo ba ni poulain on a comprendre biso te ba to sabi no ba collègue à travail et puis musique ça te ba esclave te so on va te travailler te ba poulain te ba collègue to zara ba remplacement ngani na dirigeant na bango vache comme ya Escobar nani wana na pesi mbote puis na pesi Rebian Matingo autorité morale Odile Manzaka Nzakama David Louté de Gaoucho et puis Jagger Mvumbi mon ami Jagger Mvumbi Afamav na pesi mbote grâce Lambi maman Kenzo Junior et puis pour clôturer David Louté de Gaoucho
Tosha Mvumbi le boursier père à petit na Yedi Zamboka. Voilà, c'est un peu ça. Au revoir, bye bye.